Mbote na bainyoso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na mino biskanya sobozali, j'espère que vous allez bien la bandako elongo na mabota. Biso ça va bien ngol na nzambe azo batela. Merci na nebo zwa katon na mino ya kota la bilema na biso tikete nzambe na lola amona mino pe apambola bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyonso. Voilà la famille, les deux dans la recette na biso oyo ezali ya soso. Alors tu peux réaliser yango ensemble na bino. Merci. Voilà bandeko awa tout na soso na biso eza déjà ya kosokola. Donc eza soso ya pete, tout na demi de tungulu na biso, tout na rosemary, tout na tangawizi, tout na ail, tout na lemon zest. Et tout na poivre noir na biso. Tout na mungwa, tout na assaisonnement na biso et tout na huile. Voilà. Oyo biloko oyo tozokende konika yango. Alors awa toleki na préparation na biso ya biloko na biso oyo to assaisonner nango soso. Onde tolobi eza soso ya pete. Donc tolanda ndenge nini to réaliser yango. Eza vraiment simple, facile mais vraiment goût na monoko. Voilà on a toujours kata matungulu na biso. Toujours pe rosemary na biso. Donc comme na loba après tout ça na ay na bisonde na loba toujours biloko na yo be ingrédients na tout comme peu épices na yo ou sala selon quantité ya soso na yo oyo ozo saler. Voilà ou soit ça dépend du nombre de soso oyo ou sala. Voilà on a peut toujours kata ou ezali tangawizi na biso. Et toujours pour son biso ya lemon ya citron tout tient. Et tu peux na poivre noir na biso. Voilà. Voilà la famille. Awa skoyo to sis ko mixer biloko nyonso oyo to lakisa kibino. Awa to na assaisonnement na biso. To ko mwa mungwa na biso moke. Oyo biloko nyonso oyo to lakisaki bino to mixaki rosemary, tangawizi, ail, litungulu, lemon zest na poivre noir. Et tozozwa huile na biso ndambu tokocha. Passer moi mixeur na biso to moi mayana moke ou to passer dans mixeur to tche to baloli pâte na biso soit mélange na biso ya biloko nyonso oyo to tche awa esangana bien. To meki mungwa na biso pona to mona soki mungwa eza ya kokoka ou soit eza ya kokoka te. Et wana tozwi soso na biso oyo déjà to nettoyer ki yango bien to dindisi yango na kati ya pâte na biso soit mélange na biso oyo to kosala to ko sangisa yango bien vraiment pona ba partie nyonso ya soso ezala na assaisonnement ekota goût bien ekota tina mikuwa tina misuni to tiaki banjela to nettoyer ki yango vraiment très bien bolimbi sipona bato mosusu oyo batunaka ke ozolakisa te place ni osokolelaka yango. Pour la sonne bina laxabino et qu'on a vraiment une la vidéo moko mulai pour na nettoyer soso surtout ba soso à pete oyo ezaka vraiment na ba poil belé na ba saleté belé donc ezo carton peut-être on comme soso na ko la vidéo o ezali kaka juste na laxa ndenge nini nazo sokola soso pour na ko éviter que vidéo eza trop mulai. On a toujours continuer toujours na ko mélanger pâte na biso soit mélange na biso na soso et soso nanga boye na kotika yango elala na ko lamb kotumba yango jour oyo elandi. Voilà. Oyo to komi jour oyo elandi
na lingi na komi ready pour na kokende kotumba soso nanga. Eza après système moko eza vraiment bien et ça ki soso na yo soit musuni na yo ekota vraiment épice bien. Awa toza na citron na biso. Na boyaki kolalisa yango na citron, na fini jus de citron nanga parce que nde toyebi tanga wisi déjà lembisaka musuni. Et le les a soso ya pete, soko lalisa yango na citron, vraiment musuni kokoma vraiment ya kolemba. Donc on a préféré ki citron nanga na tia yango kaka juste tant on a komi ready ya kotumba soso nanga. Awa nazo mélanger yango pour na citron ototie ezwa vraiment partout na soso na biso. Donc c'est ça et puis ezo salo ke o gagner temps au lieu la muki na ton wana o bandi ko sala pona ko épisa ngo soko épisa ngo be na butu ou assaisonner ngo na butu na tongo vraiment eza facile. Et tozi ki kalungu na biso awa ozo obligé o sala ki kalungu tinga ki kalungu na ngeza munene ko sala njungu c'est juste sala ka njungu yebiki et ko zikisa soso na yote. Voilà. Tozo tia yango bongo tozo buka yango pona efanda bien eza teki côté mususu evimbi côté mususu ni donc pona efanda vraiment très bien. Voilà. Voilà tout moni soso na biso efandi vraiment bien na kikalunde na lobi ozo obligé osala kikalungu tenga kikalungu na ngai eza munene et puis za mwa libulu. On osala linzungu soki vous avez possibilité ozi ba sauce na biso wana totia yango likolo tokotia yango maite awa totia yango na réchaud tokotika yango etuka pendant 5 à 7 minutes tokobalola na bangambo mosusu 5 à 7 minutes mais totia yango maite donc totia maite. Voilà, après 7 minutes toye sikoyo tobalola yango tobalola ngambo mosusu wana pe totika yango 7 minutes après tokoleka sikoyo na étape mosusu. Voilà, to baloli soso na biso nde na préciser bien eza na maite juste jus wana oyo to assaisonner ki nango yango na to tia yango wana ezo tokana yango. Voilà, tozo na plateau na biso ya four. Donc après 7 minutes o to balola na ngambo na mususu to juste soso na biso to tia yango na plateau na biso ya four toki ko tia yango na four na tika ki yango na 180 degrés pendant 1h45 minutes mais tout dépendre na four ya mutu na mutu. Voilà résultat ya soso na biso yango yo to moni yango ndenge eteli bien awa eza avant to décorer yango donc même na ngambo wana mususu eteli vraiment très bien ebeli kitoko goût vraiment et koti vraiment ti na kati ya musuni. Voilà awa to décorer soso na biso ebimi boye ndenge tomoni okoli yango na makemba, pomme de terre, kwanga, fufu kaka ndenge yo moko okosepela vraiment kitoko makasi na monoko bomeka bokozala décité. Voilà recette moko simple mais goût kitoko na monoko. Voilà la famille oyo recette to sepela ki komemela bino na mokolo ya lelo yango yo soko sepe na recette na biso ndeko kozanga te ko s'abonner na kati ya chaîne na biso pour ozanga rater belema na biso ya sika tango eza kokota ko bosa pete ko liker ko commenter et kozala vraiment malamu mingi. Merci na bino nyonso nzambe na lola apambola bino pona lelo to suki ya bato kutana mbala ya sima. Bye.